babina sali po mulinga news tala après koyamba ye moko mama présidente oyo babengi mami Frebox awa na Mbanza Ngungu ne ezalaki somo penza bana ya Mbanza Ngungu basepelaki na mama na bango e komite oyo ya ye moko Estefi Bongo Mabiala penza oyo balobi mwana ya Mbanza Ngungu basalaki penza eyano moko pona koyamba mama na bango Estefi Bongo Mabiala penza lisusu awa na kati ya Mbanza Ngungu. Vraiment ba coordonnatrice pe ba cordon nyonso bazalaki wana pauvre na koyoka lisusu mama na bango Estefi Bongo Mabiala. Bolanda ye moko mama Estefi Bongo Mabiala penza oyo balobi motolu ya Mbanza Ngungu pe mwana ya Mbanza Ngungu alobi boye na micro ya Lingala News. Koloba mbisi eza teke lelo na ye na pesi yo 5000 na kena ngai olie na yo esili. Mais biso tozo ko apprendre bino eloko oyo eko changer eloko oyo eko développer mboka na biso eloko oyo eko développer province na biso oyebi keso makambo wana esimbi kimotema mabe wana mapamba kozala sute bayebi yo ozomona mwa mbongo na yo oyo bapesi yo neti mama bapesi yo mwa 20 000 mwa 1000 oyo mama bapesi yo mwa boye banana batongaka baoyo batongaka baoyo batomaka baoyo batekaka oyo basalaka babilanga agriculture bino oza na groupe okaika makambo olobi alibosala bagroupe bana batekaka oyo nyonso atekaka asali groupe na ye ya 50 mama 50 mama 50 mama. Président Louza Azali, honorable. Telema. Louza Telema. Moi, ma maman mibale wana pe baza mifida te. Batu misusu kaka oyo basali ya bango ba groupe. Bazu bambongo, mais na mifida za mbongo. Donc bon mon eloko kamba te ezaka na Congo te eza dans Afrique mobima ba mama africaine nyonso bakoma kosala ba makambo biso na Congo ne ekoti retard mais ba msu pe ba yebaki na Congo mais moi ba fongolela batu yonga la poni na ngaka awa soki bazaki honorable provincial na biso na ebina ya ko bilili oyo bato na biso ya likolo bamona asali leader nyonso akokisi 50 mama na ye Fadi peut tu connais déjà au sali liste nyonso au petit pas abonné otinda pour na tipo ba senga ba base de données peu kota déjà do ba besoin d'information bon mon lobby ba ye bon ya notre groupe mama Fabi ya na 50 personnes na o boko fanda ne kuziba ki ba fongola bino ba compte ba pesi bino ba numéro ya compte et puis ba le ba jeune ezala mwasi ezala mibali bajeune ezala mwasi ezala mibali bajeune ebele basisi baklasse na misala eza te sikoyo ndenge eza bongo bazopesa bato misala bakosala baformation awa tokoya bakopesa baformation epa bajeune oyo baza serie honorable Louza yo oyebi jeune oyo bapesa ete bapesa ete so bazwi formation esili yo jeune bazwi bapesi yo mbongo ozwi garantie batie babiloko nyonso na kati ya bureau batie cash express bazwi fond bapesi yo alokomi kofuta bato okomi moto aye koretire kofuti moto aza boye na bamboka oyo mosika banke eza te yo jeune ya mifida tokei tokofuta bato oyo baza na kati ya mifida bajeune
boyoka ndenge ezali basala bajete soki Kongo bandimi ya minute bango baningi kaka kote kuna mpo bayebani sikoyo ngai na koti ya masolo yango naye sikoyo awa mpo masolo yango etombwa esengo wana bana nyonso ya Grand Kanda dia Kizinga basepela na Asbel oyo babengi Milfida oyo elakisi vraiment mouvement international des femmes dynamique d'Afrique oyo ekumamaka epai ya ye moko mama présidente oyo babengi Mami Frebox na koyoka maloba wana nyonso bakordon na bacoordonnatrice basepelaki penza na maloba oyo ye moko mama présidente Mami Frebox alobaki na événement oyo ezalaki bango nyonso penza babeti susu mama Estefi bongo mabiala maboko makasi po azali kolakisa lokumu ya Mbanza-Ngungu awa na kati penza ya Congo Central ezala batata ba mama bayaya baleki bandeko na mbote na biso ya liboso na pesa na merci na Milfida oyo pesi ngai opportunité lelo oyo bafutulinga caution po lobi na zala molobeli na kati ya Congo Central Milfida tubida na maboko nano zalaki na mbongo te le Milfida epai tozali branchement ekoti balobi papa biso moto zui en chat eza esengo te napesi merci mingi na mama Stefi Bondo mabiala mama na biso po ete yende nsongi ya nzila alakisi biso nzila toza toujours na compte ya idéologie ya mokonzi ya mboka aza na besoin bilenge basi pe mibali ya makasi po to soutenir vision ya mokonzi ya mboka aza na besoin ya développement ata bakale me biso bilenge toye tolobi totelemi tokobuka bakale wana to soutenir ye aza to même deuxième mandat biso tokotela masolo pour que tout ça la moussala ou esengeli que peuple se retrouver ba problème est belé mais ya motuya ezali oyo mama Mami Frebox alobaki lobby yango ni ya motuya parce que amemi eloko ya développement kati na biso mama lobby to mona ngo ba jeter ezali mamo ya so yo jeune mama to tata sala groupe na yo ya 50 personnes balobi cordon ye wana zawana sala groupe na yo ya 50 personnes Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle